CGTV, Tokotala, CGTV, Maman, CGTV, Papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV, Tokotala, Maman, Papa. Bonjour, bonsoir, ça dépend de RO. Vraiment, vous avez beaucoup Kolanda Bisso. C'est bien votre humble servante, Meta Immortel, Babi. Toujours na Congo Gold, Babi Congo Gold, Ndé Makambo, Wapi. Babi Sotoza, Abolu Kabiso Kunate. Pour ce Boluki Meta Immortel, Kuna Boromona, et Boyaka na Congo Gold, Ndé vraiment Boromona, vraiment Boromona. Pena ba news, Babi, Yabiso Zaranante, qui news moto na balabala, to que tu ramasser, tu es na ngoto, la Sabino, et après, bon, mon akino, Ezaki faux, non, Biso A, tu auras ba news to traiter en ça veut dire to luki vraiment to keti na source to dire vraiment ba information nyonso bien après que to bimisel bino to la kisibino na pesino ba bambote mingi ska bozola na ngana moment oyo babi yenga na lela bino fort babi surtout ba onyonso bandima vraiment ko pesa nga litoi na bango ko pesa nga ton na bango pour na oyokanga na ba o vraiment bandima vraiment ko s'abonner na Congo Gold télévision vraiment dans les labino fort vraiment tout ça a juste na 100% analyse il y a bien le écotambola vraiment le lingue tambola raté to modifier moi qui est vraiment nazana invité na plateau awa metiso ko font la plateau bon mon invité na ngai nde to sola na lelo bonjour. Oui, bonjour. Papa kolo ba kombo no nani na caméra na biso nyonso bazolandao bayi basoki kombo no nani ngai kombo na ngai Nicolas Kongi Mondo alias Kumar pour les intimes. Voilà, kombo na ngai. Ok, merci mingi babi tout ça na commune Yangil précisément dans quartier 3 na avenue vraiment tout temps à kombote ba baebi baebi ba o pemo ba mona kino ba invité ba na plateau baebi bango baebi vraiment et ko sala pebi o baebi te to kotanga vraiment comme to pesa adresse ya place toza vraiment te to pesika Angel na quartier 3 c'est tout ya mwana babi tozo lobela maladie oyo ba congolais bazolela ba maman bazolela o babi ekoti déjà na mboka na biso na mabe na biso ya Congo Kinshasa babi babenyo na kombo ya coronavirus vraiment ndi on to sola parce que to yoki qui moko ya bandeko oyo aza vraiment infecté na maladie wana aza awa na commune Yangil na quartier 7 na hôpital ba chinois awa ya on to sola mo mkieti na ba notable mo ba takala pe Yangil ya mabele Yangil to yeba lolenge ni bango ba sentir pe ko yamba moto bongo aza na bokono aye penza na mabele na bango ezo sala bango ndenge nini papa Kumar malobeza pana. Oui, merci pour na maloba. Bon, sango yo en tout cas biso nyonso ba kinois to landi yango. Tolandi yango que mutumoko azali infecté na coronavirus aza sur place à na Kinshasa. Mais information liboso sika yaki balobini ni que c'est un sujet belge auti na Belgique ayawa yewa na moto asa na maladie wana. Mais kaka bango moko baye ko bongola oh non, c'est un Congolais vivant en France. Moutaya alors n'habité mais avant il y a coupé ça information il faut vraiment que ça l'assure dans les cambouana bo bandi pendant nous que aza belge or c'est pas un belge si maïe comme que aza congolais afandaka na France déjà début ezali déjà mabé et ba ko blani que non ba tcheye ba isolé na centre moko na kinkole tout ça baza ko bakona mais à ma grande surprise na ko azali na njili na hôpital ya bachinois ayaki depuis hier ndenge tolandi alors ozomona te ke makambango ndenge zo kendele vraiment c'est comme vraiment vérité zalité na makambango vraiment vérité zalité wana ngai ndenge na sali analyse na ngai na moni ezali ndenge wana po mutu wana azali abandonné awa et pas ba ko tika ya hôpital awa asa abandonné aucun médecin a ça s'occuper na ye donc l'autre mon côté balbaki ba na ba condition bien mais
Yé moko ndenga lobby vraiment que aza abandonné et puis azo mon année et l'autre mon côté et l'autre mon côté. Je ne sais pas ce qui batango bazo penser nini na likambo. Ok, merci mingi vraiment nga zaki on a hôpital à 7 banda tongo lelo to fanda penza c'est parce que banda boya bat bazo ba image et tout des ala kaka vraiment to se protéger qui na biso to boya qui tout bin matériel na biso ya Congo Gold télévision vraiment et panzana ka bo ebe ba ka bo inde to se protéger qui mais to fanda qui on a lokola bateau simple lokola bateau pe baza pe ba pandisa ngote lokola kaka ba individu kaka normal boy nde to fanda ki wana mais to yokaki o ba soda bazala ki wana bazoloba ande ko kitana bande ko loba il paraît que azaki nde na ngalema ndenge bango balobi d'après bango azaki na ngalema lobi balongola ki na ngalema bayaki na awa bayena ye na jeep bayaki na azaki na sima car bongo azaki pe protéger te bayena ye son médecin ba continuer mbala moko bongo et là ba mati likolo bandi ko présenter médecin wana ba yesko bandi ko présenter ah ouais muta malade yango ba tinzi muta malade yango maman oye moko mutanga lobi que non ngai onde muta malade médecin on a sauté azongi sima médecin directeur ya hôpital à 7 on a d'après bango moko nde bazo ya hôpital ba chinois plutôt hôpital ya ba chinois mais on pezaka na quartier 7 on hôpital sko ya ba chinois babi médecin directeur wana a sauté yé moko abi ke nga muta malade ngaye yo médecin on a sauté abi comment ça fait tu vas kotika muta malade batindeli ngaye batindeli ni médecin et là moko te personne na malade bozol ba ke non et ça bien il faut ko protéger mutu azaki ni protéger donc ngani naza bo pe naza na risque bat ba ko kozwa ngo sur place wana yo koloba nini po to fandi biso mo wana tozo yoka nde ba déclaration na ngo sala na bango o batu ba médecin na bat bazo bima kuna na hôpital tozaki pe wana esuna ba soda bazo loba kotinda mutu bongo o bobi kaza na maladie moko ya bien te kolongole na hôpital ko ngalema naza si ote ke non hôpital o ba chinois o ezana ba médecin makasi ko le kangalema na ebité bon en tout cas ndengo lobby moi c'est comme si mutango azani malade parce que si réellement azali malade ndenge bango balobi que basali ba examen nyonso kuna na ngalema ba moni va que azapenda na maladie wana mais bakokaki jamais koyane na ba condition oyo ndenge bino boyoki batu balobi kuna bato ba vivaki esika ayaki wana ba yene kaka ndenge wana donc asalaki accompagné te ata na médecin moko te ba yene sans protection mais mutu na oza malade vraiment c'est comme bakoki ko transporter ndenge wana bautine na ngalema ba yene awa bon je ne sais pas sikoyo balongone na ngalema za hôpital bayene pe awa pe na hôpital mais nini yango oyo na ngalema kuna ezate eza awa na hôpital ba chinois yango ifokaka baya na ye awa na hôpital ba chinois est-ce que bakoki ko garder kuna te azwa baso yango kuna na ngalema te baya na ye tikaka awa na hôpital oyo osomona on te komi vraiment na zomona ngo et puis asa pe abandonné banda bayaki ne wana ba médecin bazomona te donc asa abandonné est-ce que réellement asa malade mutu wana. Ok, merci mingi vraiment baimboka partout dans le monde au bozo landanga vraiment na ba bozo landanga na katikati vraiment bozaka na katikati ndi beaucoup ti déjà comme na katikati boye mais botala ngonde tina suka pa ba surprise ezé belé vraiment vraiment ce qui vraiment to ko senga image jo boyoka vraiment yé moko muta malade o balobi ke aza vraiment na virus wana ya coronavirus abenga ki asala ki appel na moko ya ba confrère na biso vraiment o bazaki na ye vraiment ko solo là ba audio ezali vraiment bon on a audio oyo. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. On le rappelle Ingala. Ouais, Naza congolais. Comment on a? Ngai Faustin. Oza de nationalité nini? Congolaise. Oza nationalité congolaise. Comment on Faustin Kitika? Fitika. Yo uti France to Vandakao. Uti France. Okomaki à jour nini? Dimanche na Boutou. Okomaki dimanche na Boutou. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ce qui s'est passé, c'est que tant qu'on a commis dimanche wana to bimi na biso bien. Na yé na hôtel. Bon, déjà na yokaki neti moi fièvre moko salingai. Oui. Moi fièvre et salingai. Bon, na tuni madame na alobi na peut-être ba vaccin on a zoaki kuna avantoya
ndi yango na mutu esali nga peut-être ndengwa na moni lokwa fièvre vraiment et tout ça nga mo muke na bi bon na tongo to kende na hôpital na lukaza ba komina nga ba kisi na ta OK na hôpital nini OK na hôpital na Ngaliema OK na kende ki na Ngaliema oui na ke na Ngaliema pe bien na mutali pe na ba médecin na ke na urgence na Ngaliema ba médecin ba komina nga pe ba kisi ba komina nga antibiotique na ba kisi mo boye na komela ko esila kala mongo c'est tout après nazongi na nganda kuna komi sikoyo na ndaku na ke kote ya bandal kota la famille tante na ngai après na kaka batumba ye na babengi tante na ngai keno bakoya ko baya ko salanga ba examen normalement na sala ba examen makila na Ngaliema mesura na balobi na ngano loko ekuma kitar donc moi ba sala ngo ezali susté donc ali ndika le lendemain après na vandi kaka na banda na mona kaka groupe ba twana eye ono il faut tout ça le examen bazaba minganga bato bayaki bon na éviter so baba minganga balobi bango baza soki ba nani o bango ba yeko ba sala ba examen ba sala tout le monde bato ba uta photo bango nyonso ba sala bango ba examen balataki nini balaki na en civil balaki en civil kaka normal après balobi na nga ono faut ba sala ngai ba examen pone na uti ba mikili wana ngali mwendenge nini ono po maladi za kuna donc il faut eza na ngwe loko mote za ka ko épargner bon tant que na yebi na nga kinana nga na problème mo te na yeba ki loko te abi y a pas de problème bo vi ko sala na bio ba ye wana ba lati ba teni na moni ka ba lati ba teni ba che ba masque ba nini allez ba ye bana eza na bandal kana bandal ba ye ko ba zela toke mbango ba prélever au makila na bandal OK ba prélever tout te ba prélever kite moto ayaki kwa prélever linga mikaboro tonga ebukani yango moko ebukani yao bana ba ona tonga mususte ba ke ba prélever nga kaka salive ba ke nango ba dia we koki e ba ke ali sili nango pe ngana kanisa ke leki nango na le lendemain na ke siko na Ngaliema parce que fallait que passer nango ba examen mususu wana makila ndi nazonga kisu na Ngaliema hier na Ngaliema ba prélever ngai makila mpona ba vie ba malaria ou enfin état de santé na ngani na ndako ka fièvre wana ba prélever ngai makila et c'est tout après nazongi na ngana hôtel na hôtel na ville la belle vie voilà c'est là-bas que j'étais na vandi na en famille vous avez la chambre numéro combien 120 alors nde baye kozwa yo oui na comprendre que tu vas kaka na ba membre de famille ba yaki kotala nga tu vas na biso tozo solola bani na yo kaka ba beti porte no ba cercle nini na comprendre balobi koza coronavirus non balobi na nga ono test ba sala kiyo ya salive eza positif donc oza na coronavirus na bi bon yo est-ce que yo ozo kosola obana ko kosola fièvre za kaka ndenge zalaki exacte na kosola pe sous fièvre za pe ndenge zalaki toke nembangu po eza TV tango bazi yo bamemi yo wapi après wana après ngai komema ngai balobi na nga tango ba expliquer ngai keno bakomema ngai bakotianga na bacondition ya bien banini bokana le moni ke na ta patriote na bi bon y a pas de problème bomema nga na place y a pas de problème ni botianga na bacondition bien mais bamemi nga banda lobi baye kotika ngai awa na Kinshasa soki hôpital ya ba chinois na place moko boye eza même pas chambre eza bureau soki ndenge nini place moko dérisoire donc bacondition moko déplorable donc nazoye batelemi na kosala donc toloba na minute oza na hôpital ya bachinois na ya bachinois ya nazali awa kisiko ndenge nalia kisi moko ozwi te munganga moko aza te munganga moko te ni à manger ni rien est-ce que ministre ya santé bokutani na ye rien amoni nga kutute na moni très bien naza koya komitungisa te naza koya eloko moko te donc awa nazali nakomi kosinquiété parce que basundoli ngai bato nyonso bakei donc nayebi te donc oza na nani ndenge oza wana oza na nani naza kaka na mwasi na ngai alandi ngai akoti na kati donc mwasi no aza na ye normal aza na ye normal ok nazobenga yo nazoya wana Si
Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Merci Mingi, Bandeko Baimboka partout dans le monde. Oh, Bozolanda Biso, vraiment bien, c'est bien votre humble servante, mais taille immortelle. Botiko Kandenge de Konabiso, Obabi Kazana Bokono, ya coronavirus, Ndenga Utiko Loba. Bolandi, Ndenga Lobiba, explication na Enyons tout. Chose grave, on a la zomona, hôpital, ya ba chinois, hôpital Moro Mnene, na miens, onde na zolo baboué, ba médecin et belé, bazoya, bazo baluka, bazo kende, parce qu'il va dire que Moutazana Bokono, Azakuna. Pe biso nde tozalaki sur place ndeka tolinga matoi na biso zaka toujours ya kofunga toyoki kie ndeko wana azaki kaka boki nde moko alobi ke azaki na ayo bate bureau to chambre bataki na se na moi bureau moko boye na hôpital ba chinois mais pour le moment nde nazo yebisa bino aza na bureau wana te parce que oyoka ke ministre ya santé azoya na ministre oyo aza likolo bapesi chambre aza likolo afandi na ye kuna likolo bon toyebite tokoluka luka kaka tokoyela bino lisusu ba information mususu bokoyo kaka babi rester toujours branché sur Congo Gold Télévision, ya boyina nizalate boko yoka lisusu. Siko papa nanga balobi ba médecin bazoya bazo kende. Siko soki malade mo waye. Banen ba retraité. Mais c'est clair. Bon, soki médecin zate, bon malade nana osimba. Muto osimba zate. Bon, ba médecin bazo zonga pourquoi? Ba yoki que muto aza atteint na coronavirus, aza sur place na hôpital na bango. Bon. So ba médecin so bazongi basalite alors ba malade ba koya ndengeni même soki ba ye ba osala ni nani ya kosimba bango nani ya ko traiter bango il y aura personne oya kosimba bango donc c'est comme si hôpital est en grève c'est comme si hôpital est en grève pour ba médecin nyonso bazongi na bango pour ba yoki kawana ya nini mais mutu ango pe ndenga lo bayi que ye boye na mutu sans protection boye botie na bureau moko bo un malade botie na bureau mais alors que na ba média bolobi nini que non aza en quarantaine bon isolé batie na centre moko na kinkole kuna donc c'est que hôpital à chinois oya 7 oyo et comme centre d'isolement na éviter soki hein siko vérité wapi yango siko na média bosolo makama mususu mais réalité ezali makama mususu mutonga zane na kinkole te azane awa na hôpital ya ba chinois et puis bazo prendre peu soin na été azane wana yemoko aucun médecin donc mutu aza ko s'occuper ne azalité alors vraiment kao yo penza oyo eza vraiment ya solo que mutu na azali vraiment atteint na maladie wana po ba kope comme belé na mboka na biso ya kolia po toyebi ke kawana mbongo bimebele kawana mbongo ko bimebele alors moni sika mbongo ezali batu bafungolaka miso parce que si réellement moto na zala ki penda atteint avec na maladie depuis ndenge ba examiner ki na ngaliema kuna na kanza ba soin lingi e banda déjà à partir en ngaliema ba déjà ko soigner à partir en ngaliema mais ajuata soin mon côté ba longoli kuna bon ba kene en quarantaine ba sika moko ba twazate po ba prendre soin pendant ndenge esengeli c'est bien ezala ndenga wana mais ba ye na ye susu na hôpital sika na ba tu baza susu ebele li susu mais maintenant et les malades au bazaki na hôpital wana bakimi lobby bazokima bazosote ba mir lobby bazobima donc kuna na okanga no malade ata bazali na banyongo na okanga ba moi déjà que muta bokona bonga koti na okanga muta okanga te ba malade lobby baketi lelo na tongo biso to yona malade bazobima bazokende sikoyo mutango pe ye pe koto aza ko se plaindre qu'est-ce que batiki atelo ko za telonde na moni moi sinaye ba famille moi sinaye lo na moni ba yena ba biloko ba lekisi wana nenga sima kota mort côté ya morgue hôpital ba chinois ba lekele kuna ba côté là qui à partir ya morgue wana ba mati mais libanda hôpital ba chinois ba soda belé siko ba soda belé pourquoi bon botono si ba soda na libanda mais bino bozui montu boye na ye mais il faut sous famille na ye sous ba prendre soin na ye pour na makambo etali kolia c'est quoi ça hein wana so comme donc faut biloko na il faut e utaka na famille na ye ba yaka nango bon siko famille na ye siko ndenge baza en contact na ye est-ce que baza na risque ya ko attraper maladie wana te ba ba sani moi sina be examen beli moi sina ana maladie te mais mobala na maladie mais moi sina aza na ye aza ko simba ye bani tout ça baza na ye wana est-ce que mutona aza réellement na maladie yango
d'après les rumeurs babi que ezozwaka bato bazana makila ya mindele makila ba noir ezozwa bango te le monsieur aza meti yango wana bokono wana ezwi nde d'après les rumeurs. Ah, donc d'après ba rumeur oyo bazana makila ya mindele kaka moto ba kozo yango. Alors mais soki ndenge wana ba médecin ba okima te ba okima poni bo ba médecin ngo bazana makila ya mindele. Hein? Ba médecin oyo ya hôpital ngo ba chinois wana oyo ba pakati wana sika ba moni motu ya kawana ba ye na ye. Pourquoi ba médecin wana ba kimi? Ba médecin ba chinois te. Ba médecin? Non. Des Congolais ba sala kuna. Ah bon? Alors ba Congolais ba sala kuna ba médecin congolais ba zawana bo siko ba kimi pourquoi? Pour ceux qui bango ba yibike e ko joaka bato baza na makila mindele ndenge olobi bato baza ko lobaka. Ah donc c'est que biso en Afrique wa donc maladie wana eko yana ngote. Alors c'est que pesiko c'est que bande kona bisi ba meti bande kona bisi bazana mo loposa mindele o esangana mondele na moyindo basangisi baboti to na ba meti be na mboka na biso ya Congo. Ah c'est que ba meti na biso pe bazana en danger. Ba rumeur wa bon lui bien ça rumeur mais pour ceux qui ça la kindenga wana et les médecins et ba malade oyo bazako ya na hôpital ba okima pourquoi ba okima de pour famille na ye bazokuta na ye pour ba olobi bien bino boti kuna bomoni ba yele biloko kolia nyonso wana donc baza ba fayi na ye bazosolo na ye donc basala on a risque mon côté ya attraper maladie yango. Oui batie likolo na chambre mo likolo kuna moi ce n'est pas ça quelque moi ce n'est pas ça peka mais na chambre mususu bande kwa moi si bazoya baye ba mati likolo kuna donc ba pitili ba protéger bazo protéger wa pour ba matati avant ba kenene na chambre na likolo place ya salaki wana na bureau wana o ye moko azolo ba ke wana ki chambre te e ke lokola bureau moko bo ba tie wana pe azalaki protéger pour bolobi ba ye na ye sans protection ba ye ne ka ndengo wana ti muta ndengo wana ale bo toni seka ba militaire tout autour na libanda wana pourquoi? Ok, merci Mingi, merci. Comme on a besoin d'un souk vraiment, on se basa qui vraiment branché, basa qui on a pour nous Rolanda, vraiment un métallobique. Donc on a besoin vraiment d'un souka, pour te chiter na biso vraiment tout le monde qui na souka. Tout na papa na biso ceux qui ont na lilo bakulba mot de la fin pour na émission na biso. Bon, oui, mot de la fin est ko zangade. Vraiment na sepela na d'abord ndenge bosali descente oyo pour actualité actuellement à la une ezali coronavirus donc partout au monde donc le que ba maloko la yango ezalité alors tout le monde biso se peut en tant que ba congolais ndenge tokaki ke kawana et comme les habitants na Kinshasa vraiment biso se tola qui déranger mais ndenge to landeli yango bon kaka ndenge na oti kolobawa et ça vraiment ezo kende na bien te ba normo esengeli pana ya ko landela makamba ndenge sa eli e salameli ndenge wana te mais vraiment félicitations pour l'émission na bino vraiment boye bana ko kundola penza sujet moko ezali bana o ezo ningisa mboka parce que biso nsaba toza ko ningane ndenge to ki kawa na ekomi parce que biso soki lelo e panza biso so awa na njila wa badusu mutangu susu bayene na njeli yawa azali na ngali makuna te est-ce que baka otika na ngali makuna te hein kuna batambongo donc biso na njeli nde ba pauvre nde biso nde to bela donc bango bako bela te mais la fali ba garder kuna na ngali makuna azo ba soene kuna na ngali makuna bayene ka na njeli ya pourquoi po awa ba pauvre ba lakawa hein oh nde poubelle na bango il faut bailler neka ndenga wana comme ça pour banda batu basa la contaminer ou quoi si réellement mutango azana maladie mais nga zo mona ndire mutango azana maladie te donc te wana ezali point de vue na ngai nga tibwana ane maladie te po nalandi audio na ye ndenge yazo solola na journaliste moko ya chaîne moko kawa ya biso abo non balanda ki tina bandal mutu asa maladie bakotika yete a circuler akene tina bondal balandi tina bondal pas ala ki kuna na belle famille na ye bani bake uzoyi kuna no basale non oye komi zunguluke donc c'est comme si bazo mona mupatas hein oyo eko bima po na situation wana alors mboko eko tonga mandenga wana te
ekutonga mandenga wana te voilà. Ok, merci mingi. Moi bambote pa bato bazolanda yo. Bon na pesi bambote na ba kinoa nyonso po sango yeke maladie côté biso avana Kinshasa te. Tous les Kinois, tout le monde a landi émission, vraiment bah salutations. Nabo sanité maman Nangai, maman Cécile Bondonga, vraiment bah mbote ya mingi pa maman wana po nalinga mingi et ainsi que toute ma famille na bandeko nyonso oyo toyebani vraiment losako na bino. Bino pe na pesi bino merci mingi pour na émission na bino. Ok, merci mingi, vraiment, bah merci mingi, on se vendait que nous sommes des bandits, plutôt comme nous sommes vraiment, bah bien, beaux accords posés, malembe, bah bien, ti, marambo ici là, bisous à chaque fois tout kaka qui non, au mouvement salami quelque part, au bando qui t'a toujours sur le terrain, bien que tu boebi qui quittera vraiment sur le terrain pour nous commémorer bien toujours, bah image, oh vraiment, bah bien, congolais nous sont partout dans le monde, est-ce que boza en avion na kimia, bobati là, bobanga vraiment, pour ba famille na bino pour tozo ba appel mingi bozo banga pour ma famille na bazana mboka Kinshasa surtout banjilwa pour nous vraiment kimia bozala kimia ba famille na bino bazana bango bien protégé vraiment tozo ki na biso vraiment ka malem bomona mambo nyonso ekoleka nango vraiment tozo na biso bien vraiment na bandeko nyonso tout o bazolandanga ba to pesa non papa azani alobwa ka moi ba moto moko so na bwa ki était ekozala bien te. D'abord, Azana nous éprouvé à Koufeli papa nae, Azape awana Kinshasa te, Aza na Congo central actuellement na Boma na matang papa nae, vraiment mbote mingi epai Azwami, epai ya sœur Nabiso Magui Lenvo, moi si ya Mwindo, vraiment naza de cœur avec yé, naebi que nyonso ekoleka malam. Merci beaucoup. Ok, merci mingi ma chère amie internaute balobi et tous qui ni malembe madongo mala patron na motema ya fio tingoma babi maman cc santa to motombelo ya ngwani siko zali pourquoi pas babi le grand saoudien Michel Linvolom dit moment mon vieux akati esikoza vraiment na pesio bambote mingi balobi Magloire Bondonga petite sœur propre babi sexy love vraiment Magloire Bondonga bambote nao babi balanjil batomboki balanjil batomboki bana chango batomboki précisément bananjil nde poza vraiment ya na chango ya na kati ya district ya chango mais biso tozolo bende njil pour makambo yende na njil vraiment na quartier 7 ba bananjil batomboki baza ya kosepela pe bananjil nyonso partout bozwami vraiment boza ya kokita mitema la binoza la be pi yonga na pesi no bambote mingi est-ce que nyonso bozola nanga na moment Nicole Congo maman chérie Nicole Congo moi si mondele babi moi si nzambe est-ce que vous en appelez sur bambote mingi vraiment restez toujours branchés sur Congo Gold Télévision. C'est parti. CGTV, CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV.